Trop heureux de se retrouver encore dans notre chaîne Canal en télévision. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous nos abonnés. Et voilà, la présentation, c'est bien moi, votre humble présentatrice. Chanceux Siana, la Cléopâtre, moi la Soukaba Soni, IGF de la presse, qui c'est l'anga et sous le colo. Mon invité d'aujourd'hui, c'est bien Gosse Dikambala, cousin national, il y a famille Bota, Oyowapi, Tozo Pesela, sous le lot, Tozo Lamba déjà, et Lubu Nabiso, Binomoro Boe, Binenge Zalanga, la Messana Mini Kotia, Pili, Potan, voisin, Kosola. Et ça, la Kitoko Maka, c'est Montréal. Ça, la Monenge Zalaka, Panzana, vraiment, tous les cas, Boss Dikambala, bonjour. Ouais, bonjour, maman Nanga Chacha, bonjour, la famille Bota, partout, dans le monde. L'émission non des mères, n'a permission pour avoir à moi 2-3 personnes, la famille Bota, ça la moi bien. Voilà, aux arans, déjà libre, Bibi soit, aux arans, toujours libre, aux arans, libre, que ça, la voilà, merci, la maman Nangaï, Annie Lumbala, la Bruxelles, la président Jacques Naevry. Pourquoi pas la maman Nangaï, Arlette Moaka, aux États-Unis. Maman Langaï Bibi Kamba na Suisse, maman Langaï Chanel, na Chanel moté ma papa José na Bruxelles, donc respect na bango. Voilà, merci beaucoup. Qui encore, moi aussi, je profite de c'est un bon week-end. Na Risuawa, et eu un bon week-end à toi. Et Anthony Bada, na Orange, dans ma taille, Babiso, qui m'a taille, Anthony Bada, connexion, il y a au Philippe. Voilà, tu fais toujours na Eloko Oyo, na Monio, Vikinga, na Sonia, na Monio, déjà na Bapolo, na Polo, au Salisango Yo Mokoto, na Kadakara. Na l'article 15 et ça vraiment il y a Bélard. Polo Bélard production ezaki anniversaire qui 6e anniversaire. Il y a TV il y a Belvi Kandi ta cousine na ngai. Donc biso kuna ba fête ezalaka tout ça bata bisengo. Yango no moni tout ça là yango bon na garder yanga jalousement parce que le malamu pour garder yango jalousement. Yango monga na garder yanga la bi kiza ba émission mususu na leki pour na ko booster quand même star na ngai. Er moko olobela gaé ozola tablamba ya ça rappelle moi bien pour comprendre vraiment que armes de guerre ça déjà dans marché. Vous comprendre la chaîne Nabiso ya YouTube Belvi TV et de ceux qui ont consommé film et ça là bien il y a un moment toujours parce que ça il y a télévision Nabiso quoi. OK, merci beaucoup à Gosse Dikambala binemo boyo kibino obomi le beli kuna ke est-ce que yemora bien moi yemora salison pour côté kuna ba ka danger les subotant que tout le monde a déjà ya gola kuna moi été. Le quoi bah fongolier les sous dans la zone à insanité n'importe ce qui est au Katia. Chaque jour que les polos ça dans la liste l'on qui n'a tout droit l'on a analysé tes pour son bien analysé sur le ça va tout que monter on attend raté pour le glango bah stratégie na ba analyse te moni ba tout sous classe c'est très important na via bateau pour comprendre ba tout sous ba kenda ba classe tes en mabé pour que les classes c'est très important papa maman boti moi na moi c'est mobile il faut tinda na classe c'est très important parce que muto atangi muto dans la sagesse intelligence pour intelligence qu'on a rejoint la classe sagesse nous avons tapé à biso le soir ratant on y a sommi balé comme on va vendre sa famille donc nous avons dans intelligence mais sagesse dans me pose dans la langue quand même comprendre le soir on y a sommi balé comme ma ben tout cas pour vendre sa famille oui peut comme nous va le rappel ba tu pose dans la sagesse dans intelligence je te dis oui famille ko logo ko kola na buzo bakaka ozo kola na âge mais na mututé na sagesse d'intelligence aux en ngote or na nenga na belinza masala biso attention que ndeko zanga peut-être intelligence il y a classe ezala kité mais au moins sagesse on nzamba pesa biso kozana ngo ekoko yedaka yo na tango zo vivre mais tu dis ko zo muta mukili même sagesse nzamba zana ngote en tout cas faut vendre sa famille intelligence à mukili pas non ozala ngote donc en tout cas il faut vendre sa famille parce que ngande Dikambala na nzabo na koki jamais ko zwa tonanga na les gars TV na bandolongo la bilamba pour la xarabatu ba parti dans nzoto ke na la tâche oui bon na émission musu ça salate émission côté mais moi ba sortir sur les canaux ba TV ba internet c'était le roi internet ça rango n'importe quoi tu peux le faire Alexis ngando ko ka porte voilà vous comprenez au moins plein que non muto longola pantalon zo la télévision que non talanga ko na tâche té à côté la ngombe ta ya ko la à côté qui prison à Sambate oui ba procureur wala samba te procureur asamba na mututé procureur on a balaxé ka ba vidéo nenga to finga ba sonité procureur abi non muto ko sangise ko même pas ba prisonnier awa pas ko bebisa bango moi je te dis ko bebisa bango donc ye ba zola express akena na ba karamine non na ba nanité baba tengo ego simba ta sanga ale kaka direct express
mbala moko aken po bamonaki niveau na ye aoya ko po moni na ba parquet on ezala bato nde bakenda kuna te nde baza basala makambo mabe ba innocent pe bazalaka voilà ozo comprendre mutu batie pour la mesure d'enquête batiki ono wana vanda ozo comprendre vanda na wana to sala enquête ba moni ko na problème te ba libérer ba innocent bazala parce que moni ke innocent moko boya vandi na yebi ne makambo te fo samba na ye aliyo sko yo ko bebisa ye ba moni ke muta boy pembe na bato te batineka prison ye makambo ne bando yebi longo na prison donc c'est-à-dire que la classe R mo ezalaka bien ba papa na ba maman to beta c'était bo tinda ba na ba classe et puis bo kena na ba prière parce que mutu se maye les autres qui maye peut-être là sur laquelle l'église kuna ba sambelelier ba baptiser ba mo ba ndenge ba délivrer maye le ke mutu gozo mais moi je te dis o tu le balika mo quoi amati soit to finga sous pourtant côté qui ba makala pour mo finga or ba kala les centres rééducation soko kataki ko éducation na ndako to na classe to na milieu vandaka kuna faut que faut bateya yo mais muta bimia to kondenga ko finga donc c'est que ça makambo susu c'est ça makambo susu wena makambo bandi sa famille ça ba vantirte wena ba vantirte pour bandi sa famille comment fais-tu yo quand tu prison pour na ba sanité ya ko finga bon ba sala ka ba émission te aozwa caméra na yeta msuku téléphone a che abani ka ko finga muta bandi ko finga bela bandi ko finga ba banda na introduction et puis ba na kati banda ba yaka yo so mona émission pena ki ba bandi ba poser mutu question zo répondre zalaka te zalaka ko finga ezalaka ko finga OK et makamama longo ba sala kana ezate ngasi na tala Zuma azo sala émission zo loba azo biye sa ba chirurgien ya Turquie a rotidi la bango mamilo po ba fungola ba longola ba njoto na koto yo ba longola ngo po makolo legi mike koto legi munene est-ce que wona cette mission pena na déontologie ni yebisa ngai ya journalisme bo ba école mo batanga ba laksa biso nano o bango batanga o ba laksa bo ke fo yo kolobaka na mutu ndengwana na télévision ozo comprendre ils ba injure bazo ko sala ba émission te bazo ko injurer ba tout pour que bango ba kotsaka ba mbongo ba bole ba mbongo masumu ozo comprendre nga pe na sala ke mission mo na sala analyse par rapport à ça na bisi c'est vrai que maman na ba koki ko kende soki yo za na raison chirurgien ko ya longoli ba nzoto akondi oui eza mabete mais yo libandi na yo chirurgien ni na ocha su biso no sineto vivara boy mais on a peu pour fingi na fingi te na pesa ki exemple te na pesa ki exemple c'est-à-dire que biso neto bota ma mère nzambe atsala alaxe ki bokasité na ye na mutu moko to za na ba défaut na biso na ba nzoto elingolo bateke yo fo ya ke yo banda ofinga des fois mutu yo corriger nzambe ils en sont sté yo ya ko corriger nzambe don nzambe tasaki mami la salaki mabe ozo comprendre ngana ko ya ko finga te da yaki ko yebisa ke no ya to yo zo loba ke mami lo boye est-ce que yo o mitali ozo comprendre est-ce que yo mitali na poto ba futela ngombo po mutu azala na taille ndeti nga dikambala boye po libumu eza bien te est-ce que yo libumu no to betela ngoma solo to moko to ko betela masolo tu faut ko talaka ozo comprendre na poto so mutu akomi libumu ne na ayo rasoni de faut ba physique il faut ba futa monga kota ba sali banini mais yo so koma libumu est-ce que to beteli so na faut to luka pe chirurgien ko longola ba graisse na libumu kuna ba santé kuna ba toko santé koza libumu ne la nengo na mutu santé te te to so la pembe OK koza libumu ne la nengo na mutu santé ya santé te ozo comprendre na poto ba taminene mu libumu ne ba komo no fene en comme inapte si na zo bisa yo ah bon ba na yo bisa yo comme inapte ozo comprendre même ba chéri ndeti bino bona ba poto mona fo Taylor ndeti bino bo taille mama bumute ozo comprendre bo bana isuku na bazana ba te ngala lobi na ngaka do c'est que nenza basala biso te na lo bakaka nenza basala biso to kokozala parfait to do bata mukili to za ba défaut na biso ozo comprendre to ba défaut na biso donc to ko finga ka bato ba TPT pour na défaut na yi bango ba yaka sukwa zo ya pour na ko finga c'est pas normal donc na répondre à la question là. Voilà, Gosse Kamala, on est toujours là, je vous signale toujours, on est toujours là avec Gosse Kamala, on continue toujours avec Gosse Kamala parce que les lots aux abonnés, les mots le biné, les lots analystes, les lots vraiment ça, tout à kumba, on est mais ce n'est pas le bar, tout à kumba, on a comme meki. Tu n'as pas expliqué. Comment ça peut expliquer? Voilà, mais Gosse Kamala, qu'est-ce qui fait que Bino bat ta famille du Bota, Atabazo finga mami na Bino, Atabazo finga Belvikans. Bino boya kaka bo reprocher batu bozo redresser ba pe bozo misa ba kana maloba na bango mo mais bino bo bimisa kate est-ce que bo banga ka prison pour se bakangi bino muto Hollande bino ezate toni c'est l'éducation vous savez tant to bota makala banda ko ba édikaka biso
ntango toyaka kobima libanda toutaka na baéducation na biso na bandako oyo baédika biso toye na yango biso mpe tookola toobota bana biso mpo topesa bango éducation ya bien lelo vitesse ya connexion bana na biso nde baotala internet amonanga ndeti nga boye pa mokolo boye mwana na nga monaka nga nazofinga eza essence te ntango tozwa toya mpo tobooste bastar na biso toza na badroit ya kolinga bato biso tolingi ozo comprendre nga to nalingaka belvi mpo asaka mosala ne bien mpo aza au capit de l'écriture eza parce que aza cousine na nga nga na olinge bongo mais eza teke nga mpona kofinga sila mpo nalingaka belvi non non naza même mpe kosunga bebela te nga mpona sunga bela mpona ya na lobi filme bato batala soki erreur ya na filme na koyebisa longo ni filme nde akendaki mwa erreur ezali ozo comprendre tobongisa soki ndeti yaka ozalaka nde na baerreur te na koyebisa ebele omoni mbala oyo bafilme oyo tobetaki ba 200k ba 300k tomeka nanu mpo tokoma na ba 500 tokobakisa nini wana nde toome kopusa star na biso tokoyaka teke mpo belva alinganga fokala bandofingele bato non non ozo comprendre wana nazosunga ye te nazosunga mosala na ye te ye moko focus na ye ezalaka prière boulot parce que pourquoi ngai ye afingaka bato te nga si namona bafingi ye pa Thérèse ya Gabriel ya fingi alobi n'importe quoi mais l'air aleki na chaîne na ye ya aleki na page na ye ya Facebook izo change manzambe ezobeta alobi focus eza prière shalom shalom bandeko bana nzambe focus na biso eza prière to consommer film nga kutu na kamwa babi meto mwana mwasi oyo ndenge baleki bafingi ye mwana mwasi oyo ndenge Gabriel badenigre ye nde bafingi ye donc lokwa aza ne bongo te amonaki yango eza nango important te kaya korépondre bango ayebisi famille libota tosambela parce que ngai cousin na ye tobokwa mabongo parce que namona cousine na ngai moko azoloba keno tosambela focus eza topesa bato filme bakonsome après nga siko nena bando finga mais ata yo moko ezalaka te nga nazalaki na ye na 6e anniversaire totelemine boye tosola mpo nga na ngai nakende déjà ayebisi nga bi cousin tokenda ngo ka bongo kofinga mutu te tobeta masolo na biso c'est ça yango biso tosalaka parce que ye mutu oyo biso tolingi ye mutu oyo biso tozo booster alingi teke tofinga biso siko fo toya kofinga pour quelle raison parce que pas à la belle vie afinga mutu te objectif na ye nde mutu esalaki akoma belle vie aza lelo biso siko to kofinga mpo ekosala ye nini yake na rapoto te ba memi ye neti kilo yo tokei te yake na rapoto ye moko déjà siko toya kofingile bato tu tout sur la pembe Alexis comment la pardon comprendre akenda rapoto te yake na rapoto te ba memi neti kilo te yake na rapoto ye moko alinga somba ce soir akei alinga somba saka me akei siko tokofingile bato pour quelle raison kofinga te mutu ekesala ye et puis na TV na ye okomona jamais bémission baofinga te na TV na ye ezalaka kaka bafilme ozoko même message ya pamba so alinga apesa boasala atiaka yango na chaîne na ye ya TV te akendaka asala yango na page na ye Facebook alobi ozo comprendre siko biso toya kofinga mpo ekota wapi yebisanga eza place okota te Gosti Kambala, na uti koyoka uti kolobaki ye akendaka poto te ba mema ende sikilo par là olinga koloba nini te mais par là na lobi kaka ye akendaka poto ye moko ba mema neti kilo te za ba munga musala na ye mutu mema na poto za bulo na ye bo mabeni na lobi wa bien olinga kolobaki ba oyo so ba memi bango wana ba kesala ba spectacle ba memi bango lokwa kilo oh ngala tenge ba komba batu te na bi pete ke batu ba mema ba neti kilo na lobi kaka ye akendaka na ye moko ozo comprendre akendaka na ye pa ka beti pe tour moi vacances c'est ça la game bien anyoko mina ye pena te na makambo ba théâtre ngo ezaki o ba moyi makasi na kende bangola pona luka banjela ba poto te to so la pembe bimo linga pembe te bino bozana bambandi mo bo chubara de o chuba me o kwanzo o chuba te be yo yebi te ke bela so linga kende mikila kinaka aéroport anjila mataki yeso yo ka kyo kende Gabon o kende ki Brazza o kende ko luka nzela te parce que azaki na focus na ye objectif ezalaki yango atteindre ngo lelo ozo comprendre aki na posa bato aleka na TVT o tumba na telika mnanga te na kokota kaka pokaka bato bachaoka yake asaba banga mwana ti mais azosala succès kuna na poto wa etenga kono nana muto ochotanga nani ngate ko mutu ta lobi tumba zokota likamla ni tumba nene azana poto ochokele tumba nde nani te bosa na TV ne ma uti koleka samedi azaki na succès makasi ya nanango nani ya Gabriel mais c'est normal que ya Gabi nenga zana na mikili batu po baya curiosité muterezo mais mabatu ba kotala ya Gabi nga finga batu na TV finga Gabi na ba TV soga ayena na centaine nenga ni c'est normal
ya gabi yango nyoko na kisasa kina bangolo kuluka banzela ba poto esimba te ba ansu luzolo amemi total nano yena itani eza normal yo kati ba deso na lobi yo kati solo mabe na solo mo solo mabe eyeba ni mokili mo mabe balinga ngote ete to solo la pembe to solo la pembe mauvaise odeur bazokima analinga la solo mabe bazokima na anglais pesa laka ça va pas ici bazokima c'est-à-dire que curiosité et qu'on ressent la paix batu batondi plein mais na curiosité kaka bazonga batala mutonga finga batu mutonga finga bela famille bota pe rotondisa alors botala ba yebta finga bela ngwa ina azan ndenge nini ye moko azan non nini niveau que famille bota pe ba ye bazotala mais otala ye finga bela aye ndenge nini aye na nini ye moko azan non ndenge nini asilizola memi apeke asilizola mbongo to ndenge nini batu bazolinga ba comprendre curiosité on a batu ye yo mo net batu bazo sepela na yo ntoka rien bazolinga batala ngungi baboma ya kati balinga babeteli baboko njoka bazoluka baboma vous comprenez un peu c'est-à-dire que batu baroya batala Gabriel ngo afinga rabela Gabriel ngo lobaka mabe pour la bela azanenga nini ayegi nenge nini asuzolo ka memi est-ce que a recevoir asuzolo te makambo se bele makambo se bele merla ngala nenga babete makambo se bele vous savez les ingratitudes ezaka na makila comprendre ingratitude ezaka na makila mutu mususu okosala ye bien mais lokoza amesane kaka kozala ingrat to ingrat omona kaka na suka film asali kaka nenga mesala kosala wana ozosouhaite ke mabe kokomela bango te na souhaite te na opesa baexemple lolo baki na baexemple moninga maboko ndenge akomi wana parce que ne bozolobaki asouffrir asali boye ntango akomi déjà wana pourquoi pas pobetela ye maboko te omoni te nga na problème na ete nga na problème na ete vous savez nazo espèce aucun exemple que non Belvi a sala ba n'importe quoi te pour akende ba mikili akende ba États-Unis akende ba Europe a sala ba n'importe quoi te mais il y a d'autres personnes pour ba kini ba poto ngona ba sali ba n'importe quoi pour na ka ko lukanzela robima yango ka des différences na bango na bela yango ka ngala o na to me ko expliquer donc c'est à dire que bela a sala ba n'importe quoi te neti batu mususu ba sala ba n'importe quoi ya ka nengo lucholo balanga ya gola finga pozo mbongo osala ba n'importe quoi ozo comprendre mais ngai na kosala ngote Bob Molema akosala ngote Munirba akosala ngote coach de mer akosala ngote ozo comprendre ba n'importe quoi ne yonga na lobe ba bloko ezala ngo importante po o ya mingait o fingi na o ya magi Bob Molema la émission mo na talagi afinga ginani yo finga ginani donc c'est-à-dire que batu baotala biso par rapport à analyse auto sala malgré l'on a bagi na sala analyse te nazobagi na kopesa ba exemple pour l'on a kopesa ndé ba exemple OK vous comprenez donc c'est-à-dire que bango mama sala biso to sala ngoti nga na zoka tana ngo poser question na répondre ya même molé mo poser question à répondre mais bango romona émission bande bandagi azo finga kaka dobite ce to benga ngo émission et to benga ngo les ingénieurs Ozo comprendre. Si. Mais moi je te dis, émission mabande bandagi ozo lobaka makambo mutu na ndenge ya mabe. Ozo finga tina nzoto ya mutu o nzambe akeli. Ozo comprendre, o finga tina nzoto mutu o nzambe akeli. Or, yena no sala mutu te, même robot pamba oko sala ete. Ozo comprendre, donc ce sont des gens oyo revana na bangote. Yango moni badeti bazuma bazaki na famille bota mais le kola bazali kana makila wana ya bonzambe te ba kokate ba kenda ba place mulili ba place ba kosaka makambu ba place lukuta et puis suka ngo comme yo ye Belvi kuna afuta ka bango mo ato senga sila mongo na maye ba pia ke komo beta yo parce que ba moni bato batala ka biso o ya nzambe na bunzambe o mona mutu alembi ba makambu na kofinga. Et comme ça, on a pas tout battu la rabisso au monde. Na TV, internet, na TV, on a monde. A kokota bwa moni bando finga est-ce qu'on va na bale na bana. On va zapper. Le monde là parce qu'il y a une belle éducation ya bana na bango. Vous comprenez? C'est ça. Bato bongo ce qu'on a famille bota ekosimbate. Ekosimbate, papa lomba ote goleka ka ba sortie médiatique na ekara lobby, batu ba fingaka, batu bazo luka kolia mbongo na nsima ya bana. Directement ba l'équipe ba mwa ba fungoli bango ba chaîne yo lombe yo kutu yo
nako taka ya gola koloba aloba na mutu ndeti pape lombe nako scroll noti na suka ya gola ya zanani ozo comprendre c'est-à-dire que ça va vaccin ba botama nango ba tia bango ba mangwele wana dommage ya mafinga donc akokovanda te talomoni lelo internet oso babi ko bakanga ngo ba toke na ba digital neso toke na ba digital wala toke na ba RTN c'est belé ba ko sa musala ba na ba papier même pas vous comprenez et belé bazala ba ko sa musala te pour revendre 45 minutes te devant invité ndeti ngala ozana depuis que ça va ne pina bobu émission bandi tie vidé ozo sola nenga makambo musala ndenge zalaka akokana ete tio molaka yo ka sa banyanya malayo oya za kopinga afinile invité pozo mona ngo neti ezo simbate ozo comprendre po azawana de téléphone na ebo ye kutubo molema wala ye kutubo ye akono ba bel tala ngala tala ba mission msuna leli poka pasteur patron Serge Alobike ce n'est pas belle loge na ko sala ngo pa belle vie parce que belle vie la ba film na ye ce que ça là 100 film ngala zata na ba 90 film ou dans les pas belle vie yo maman leki yo Sergio Noki nana tinda yo nana zala poso yo kama kambona oh maton asali nini Serge pourquoi mami la lobaki en tout cas différence ya bella na batu mususu les écritures ba film là yo tala koto tayi mabe asali yo nini donc mutalo ba molamu ya bela te ezo choqué na nini est-ce que tango ya lobi ke bela boye to belo je fona sala pas belle vie et diminuer bino na nini voilà et toucher mutundeti zuma to mutundeti nani ya gola na nini et que toucher bino na nini to toucher sila na nini eza vie ya mutu azomona bolamu o belva salaka nga nazwaka ngo kuna donc naza na droit ya koloba bolamu wana donc so nalobi yango soki na kosi est ce que so ye alobi ke no belo ti basala yango pa bela est ce que kosi est ce que pasteur patron tamona moke est ce que makambo aloba ayebi yango te si ayebi bamilo bautaki na bango na bautaki pa belombe kuna ti bamilo na babelvi soki azondimaki oyo ya belvi azosali lelo est ce que fo toboyango vous savez nde tosola lelo papa elombe asali bateatre aumeli auteli bagroupe salongo tout ça akosala su baeffort oyo banda kosala kala te lelo bana na ye wana babela nde bato bazwi makambo c'est normal ke bapesa parce que ntango babela baosala bateatre lelo bachaîne ya bayoutube eye belombela banda kosala bateatre baosala basuccès bachaîne wana ezalaki te ozo comprendre lelo makambo belvi azosala bambongo azopesa bandeko na ye belombe bapesa yango bango na bateatre te tolobaka makambo vérité eza na ndenge mabe te elombe na groupe simba afuta nani mais avantage eza ke akangeli yo makolo te na maternité ya simba ayambi yo abakisi yo un plus na boulot oyo azalaki mayele neti belvi azalaki na mayele na ye epesi ye makambo ndenge epesi ye wana chaîne na ye yango wana efungwami azosunga sikoyo bandeko azalaki na bango nzambe ndenge asala biso mama na nga asala biso mpo tokokanaka te tobotamaka mabumu moko me tozalaka ndenge moko te eza na bato mosusu nzambe akopambola ye na ndenge mosusu oyo tolobaka le mosusu ke wana likunza fami pourkoi tolobaka likunza fami ozo comprendre eza mabe te soki belvi ye esimbi mpo asunga bandeko na ye fali pupa dicap la merveille na quartier latin ye abima ye moko oyo esimba me koyebisanga te basolo ewenga bayebi koyemba baa babon chanteur me bana makambo ndeti dicap aza nango te tosololaka pembe oyebisanga ke ndenge abengaki bango babetela concert stade de martyr asalaki mabe abengisi solo iwanga mais solo iwanga ta soka ye te ya prom te me baoyo bayaki baba na quartier latin baba na quartier latin nde tobetela masolo na kata ya nini ya maison mère ndenge fere abimisa mutu wata Hollanda yi ba Fabregas banini ozo comprendre oyebisanga ke soka bengi bango ndenge benga bana mai na yo bazalaki na bango nani ba Bill Clinton ba selo ba beta dynastie seka asali mabe te eka ndenge moko ndenge bela zo joa ba o bazalaki na yepe ozo comprendre parce que na to expliquer que na groupe Simba papa lomba tikala ofuta bango mbongo te mais yes ko le raye peut-être comme na balar bango ke ba mikili bango moko chaîne ko tilela mabezani soki mami alobi ke no nazo remixer bela to mabeza nini soki pasteur patron lobi na remixer Belleville makambo no so sala pona ngala mabeza. Et voilà, on est presque à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Quand je dis Kambala, il y a une question encore. Tout le monde qui bongo gingombe ya utaki ole kana
la plutôt interview mais l'interview on a batuna qui est que concernant ndenge papa Elon président Elombe autaki koleka ndenga lobaki mais Gingombe réaction na ye ezalaki ke alobi ke ba Belleville na kati ya groupe Simba bazalaki bana ya papa Elombe te mais bazalaki ba collaborateur mais na kotala boue bazalaki bana mais ye alobi yango ke bazalaki ba collaborateur. Qu'est-ce qui s'était passé? Non mais écoutez, mais na muto alobi bagi ba collaborateur na muto alobi ke bazabana différence c'est ça. Et ça aura liloba moko baloba ngosiko na de façon différente. Moi na te expliquer yo. Papa Elombe tango yambaki ba Belleville, ezaki Simba, ezaki pa na société na entreprise na il pouvait se dire que non yambalanga binoté. Toi lo bapeke bana bino na ocha bino wana na équipe se bondo leka na bino pété. Mais tango fongola ki motema na yo yamba bango ache bango ba oleka na ba télévision et tout mona bango so abibana na to roboya te. Vous comprenez? Gingombe pas ça la raison que bazaki ba collaborateur parce que Simba ezaki entreprise d'ailleurs et le m'a bando tourner yé mon côté. Bando ça la collaboration. Tango ba Belleville ba yaki ba utaki na ba savoir faire na bango na ba ina ba place ba tangi na ngompe ba classe. Vous comprenez? Donc tango ba yé abaxel bango quelque chose. C'est évident. Donc ce gars y a lobby ke bana na to robo yate. Ce peu mo lobby ke baza ba collaborateur na yé. Tu as pété pour les camarades, mais place wana, ils ont obtenu bien son bal. Vous comprenez? Et tout quand des gens comme ils sont net les camarades morobo. Bon les lèvres jibalo bagi, marambaba la musique pas naïs à la rater. Ba falina ba père na ba héritier watana beza talent la bango mutu et sali bango. Oui, azana torté. Parce qu'il va collaborer avec Kofi Abawera parce que pour aucun na maison mère to pas Kofi lobide oyemba il faut yeba so o utika na ndako no bona vona mabe Kofi akozwaote ndeti banga boye wera akozwaote donc faut la musicien obotama musicien ya ko bakisila okaka implice mais ko empêcher wera te pour le bagé mwana na parce que yamba ki yo tant que son enfant a beaucoup lieu na orchestre na c'est normal. Vous comprenez? Belleville pele raya ki na Simba c'est normal papa lomba yamba ki ndeti mwana. Oui, on a connu les portes. Il y a mieux à beaucoup de temps. Et vous comprenez. Mais tant que les canadiens et comme une collaboration, il y a des différences ma qualité. Quand il y a maillé, vous comprenez quand il y a maillé tant que moi on a oui, beaucoup de temps que moi là yo. À quoi que papa nous a le PCP mon pas son bibliothèque aller. Ah papa on a tourné la ligue qui tabanaya. Après so pe mongolais. Vous comprenez mais là comme il m'a retourné comme collaboration. Et lobby yo lobby pas lobby. Yo lobby. Vous comprenez donc ba on balé mutana faute. Voilà, c'est dans ce sujet qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent de début jusqu'à la fin. Je m'excuse, ma voix n'est pas bonne. Nazabongo en rimé, donc tous les autres sarananga mikolo ma bene PTC bino bat boboa kelingango po mikolo no tonga fogos di kambala. Voilà. Vraiment andeka na ute koloba, c'est dans ce sujet qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toi Ghost di Kambala pour la disponibilité na yo. To komi déjà nasuka ya émission na biso ya lelo bambote et puis conseil pa ba ndeko no misusu bozala na bango na kati ya famille Mbota. Te mais ba maman la ngai na ba papa la ngai na ba ndeko la ngai ba jeune na famille Bota. Faut qui César to consommer film, to partager film, to senga ba to na ba s'abonner na chaîne ya Bella TVT, ba s'abonner na chaîne na Belleville Kandi Télévision et ça très important et puis to les qui s'allient sous des to bando la film pour choko talango kalamingité mais ba pagaille déjà donc ba tu vas continuer à consommer film donc voilà merci na yo na ndenge aux Ouakitan on les lonangai pourquoi pas la PSAP merci na Alex Ngandou pourquoi pas na Bob Molema l'assistance naé pourquoi pas na A12 A12 Marga comme il est déjà fatigué mais merci naé quand même pourquoi pas na PSAP merci na maman nangai Annie Lumbala na Bruxelles Tanti Clément Mayala na États-Unis Lolo Timbiki na États-Unis Sandari Timbiki maman nommé au Peng na États-Unis président Jacques na Ivry maman nangai Bibi Kamba na Suisse et puis maman nangai Arlette Mwaka na États-Unis et puis celui le latagi Polo Bella Boeba repassa c'est grâce à Benin Nzila le tenant de l'infirmière chef maman la divine di Kamba la respect naï. Voilà, merci beaucoup. Moi aussi, je profite. Merci à Rituawa, Anthony Gbada, Namatadi, le coach Israël Mbaounde, Kanaoute, Kolobana Ibandeli. Ceux qui ont un pot, même si pot est foncé.
même si ozana barid ozana besoin nyonso kozana ngona po vraiment numéro nanga ezawana contacter nga na plus 243 89 155 28 36. Je répète encore, plus 243 89 155 28 36. Au Benginga wana okomi na WhatsApp nako pesa yo mbala moko ba contact ya coach Israël Mbangu. Restez toujours à brancher, serré, cimenté, collé, scotché sur notre chaîne et surtout n'oublie pas de vous abonner massivement. Quant à moi, je vous dis ciao là.